Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Bonsoir, bonsoir, bonjour. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda émission na nga na mukula lelo. Ngande kola bino ya Mossi na kombo ya bijoux d'or. Lelo mama bijoux d'or na ye ka pona ko encourager bandeko nyonso tout ya ba diaspora o basala musala na Congo. Pona ko encourager bino ke to lembate to kende kaka liboso to zalaka toujours na espoir. Parce que travailler na Congo, surtout en distance, ezali facilité. Botala ndeko na biso moko ya mwasi avant d'ara na poto, botala ndeko na biso ya mwasi wana ndenge aza kobose. Ndako tia na bino première partie, ndenge jour a liboso akendeki pona kotala ferme na ye, pona kotala manyoko na ye, pona kosala makasi kobimisa manyoko eza na se ya mabele. Kosala yango fufu ko bimisa manioc kolongola baposo et puis kotia yango na mai ko kawisa yango ko tsala yango fufu. En tout cas bandeko na nga eza facilité mais ndeko oya mwasi onga na lingi kotia la binoye boyebi na binoye bomona e kala mingi te azali vraiment à féliciter parce que musala ya bilanga eza facilité. Donc musala ya bilanga ezala ba manioc mususu babimisa ngo na ba 6 mois babimisa ngo na ba 8 mois mais ya lona ki boutir oyo ekoki kovanda na se ya mabele ata une année ndeko na biso avandisi manioc na se ya mabele une année et 2 mois. Quelle patience. Et puis ndeko na biso ya mwasi na ba une année et 2 mois wana abande ko continuer kaka kofuta bato babande kovanda na ferme. Donc eza musala ya facile, eza musala ya pasi ndeko na biso apasaki ti na ba bayi baye manyoko eza na se ya mabele ndeko na biso asali musala moko balobaka ki ozo sala musala en distance oza na oyebi kutu te soki na suka na yango okozwa bénéfice. Mais ndeko na biso ya mwasi aza diaspora lokola yo o de kozo talanga azalaki toujours na espoir alobi na échec na réussite. Mais ngana okoti saka mutu ndeko na biso mwasi abona rola kisabino première partie na esika ndeko na biso mwasi alalaki atika ki ba via Lix bato musu balinga bakitaraki alika ifa ke ndeko na auberge o ezaka na matoni na Irebu A37 kuna parce que rolala kuna po yebi kaza assurance ya malamu courant ezalaka ma ezalaka babana ko bongisela e chambre climatiser ezala ba chambre wana ndeko na biso mwasi après donc akei kolala na ferme oyo courant kutu ezate oyo mai kutu ezalite mbetu ya modèle lili ya ndengo wana kaka ndeko na biso mwasi a préféré akende kovanda place oyo akomela koka ya moto, koka ya malilité. Ndeko na biso ya mwasi a se sacrifier voyage na mobimba pona kokende kovanda na ferme, pona kokende kosala musala, pona kokende kotia un plus na mboka na biso ya Congo. Tolanda ba exemple ya boye na lingi na tela bino ndeko na biso ya mwasi oyo asala ki ferme na ye toyebite soki résultat ya malamu eza na kati wana bino moko bo découvrir ndeko na biso ya mwasi ndenge azo filmer ferme na ye ndenge azo sala ba fufu ndenge nyonso tout na banda kotela bino première partie deuxième partie ti mukolo ekosila tolanda ensemble kokende pe boete na suka otala publicité ya auberge na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama Bijou lobi soko lingo kende congé na kin adresse ezala kaka moko na matongi na Irebu A37. Ba chambre na biso e bandi à partir ya $15 okozwa place na ya kolala. Toza pe na ba appartement chambre salon cuisine oyo eza ya $30 oyo eza ya $35 oyo eza ya $40. Et puis toza lisusu na nini na deux chambres salon cuisine. Mama Bijou lobi e pa na biso en tout cas kobanga na yo prité. Maman Bijou solola bien. Et puis ce que vous avez là, ça la réduction il y a makasi. Ota na ndeko na biso mwa na poto ya
tongo andimi kolala na place ya molili andimi kola et puis moto aboyeso azosala mosala na ye lelo un jour esimbi et puis bolobaki aza na kisi yo ozotikali nango na poto ozolia na yo bapomme de terre ozolia na yo baspiringue olia na yo bayogourt omela na yo miliki olia na yo soki baomelete banini me ndeko na biso ya mwasi apréféré akitakide akende kovanda na ferme place eza na mai te place eza na courant te bangongi baswe ye banini basali boye alobi te ifo nga na bosse donc kolala na auberge na matonge eza mosika na koya kovanda kaka na ferme mpona kosala mosala na ngai bato akofélicité bango oyo totala. Bonsoir mes abonnés. Nasepeli kaka nasalela bino mwa video oyo ya ferme na biso ozomona ndenge pondu ekomi donc pondu mpenza ekomi na temps il faut balongola manioc ozomona ndenge eza wana pondu eza vraiment ti na suka kuna donc ekomi na suka to patienter une année et 1 mois tokokoloba 13 mois oyo topatiente depuis tolona pondu oyo non tolondaki yango na décembre si totie décembre janvier février donc 14 mois nde tolingi tolongola manioc donc balobi vie appartient au courageux balobi qui cherche trouve donc soki ozoluka en tout cas nzambe akopambola yo sikoyo tozokende 19h mama Bijou alali na ferme mpona kobanda campagne ya manioc toza mpe na masangu me masangu eza mike lobi na kokota kuna na kati mpona kolakisa bino masangu wana toza mpe na anana toza mpe na aubergine toza vraiment mpe na dongo toza na biloko ebele ferme na biso yango oyo mama Bijou alobi après nsima nango ya koloba ke mama Bijou asimba kisi omoni moninga azosala aza na patience na patiente 14 mois mpona kozwa mwa salaire oyo nakozwa soki na oganye 1 plus likolo na ganye mpenza na lie mbongo ya motoki na ngai parce que na une année na 14 mois wana nga na bande kocontinue kofuta bato mpona kolongola matiti na bande kocontinue kofuta bato mpona kokengela ferme donc c'est ça quoi. Donc mama Bijou alobi faut kozala na patience parce que eza mosala ya facilité eza la surprise ya nzambe okoki mpe kodepense plus ozwi mpe eloko te tosi tosala badongo tozwa eloko te tosi tosala tour ya liboso mpe masangu tozwaki na biso presque eloko te donc eza mosala moko il faut ozala oyeba ke qui risque rien à rien ntango ozolona yango kozala na baprojet te sino koya kobela tension kozala na baprojet te tika mpenza ezala nango kaka surprise ya nzambe eloko mama Bijou asali yango wana donc ferme na biso tobandaki na batole tobandaki na ndako ya batole mais nzambe asali biso grâce tosali ndako ya 2 chambres salon cuisine. Non, c'est ça. toyaki na moustiquaire mais moustiquaire na biso moye totia yango lelo eza te parce que balobi ke kisi wana ezalaka na moustiquaire soki botia yango même jour biso totandaki yango kutu libanda lobi mais balobi non topatiente solo wana elongwa moye tolala nango lelo eza te parce que soki tolali nango lelo ekovimbisa biso elongi donc ezomona bango baza wana tu baza kaka batravailleur mama Bijou afutaka bango balobi patience paye quoi na mosala tozosala ekobanda lobi c'est ça. En tout cas nalingi bino mingi bavideo mingi tokosala ntango babanda kolongola manioc epuis bokomona ebandeli ti na suka bozala toujours na bidor suivi bozala journée d'ici po ta ndenge paysage eza kitoko lelo tokolala na matonge te na flat na biso na auberge na biso eza na matonge na Irebu A37 donc soki olingi okende nango vacance naki contacter mama Bijou kozala jamais d'ici nango talo moke
à partir à 15 $ au vu chambre pas na biso pour ça séjour na oya bien maman bijou azakuna mais lelo na la kuna te na ye kolala na ngai na ferme en tout cas vous allez toujours la vidéo suivi vous allez jamais d'ici. Merci. Oui, premier jour hein. Premier jour tu commis à ferme hein. Parce que premier jour tu commis en haut donc tu signé peut-être maman déjà lobby à on a la vidéo oh le na biso to ko sala to tia mai awa eza azma ki ko azma ka lela bilili ah to zalia to ina campagne hein ko ibatilo gidiba ah mais oui ndaku na biso yangwana ndaku na biso yangwana to bosani jour suka to sani to bomani taba jour à souka. Bonjour papa. Jour à souka c'est la table. Toilette nanga. Toilette, douche. Douche yangoyo. Mon Dieu. Douche. Ah, voilà douche. Tota toilette. Toilette c'est la ndinga mboka quoi. Babi na ndinga mboka toza ba le premier. Ouais ça toilette na biso na ndinga mboka siko. Toza ba le premier. Ndako na biso. Yangwana oza citerne na biso. Totiaka mai. Donc premier jour na biso to komi na ferme yangoyo. Nazo faire visite. On va faire visiter bino kaka ferme et puis le reste à demain. Ferme yangoyo eza ndaku na biso yangwana moustiquaire to memi ya kolalela yangoyo musala esalama awa lobi makasi tolamuka 4 heures tobandi musala ta banzita kauchu bomoni banzita kauchu ferme mama bijou yangoyo ferme na biso yangoyo wana sakara dikuta nanga kwa yiwana pointe ferme tellement za munene donc bon mona bilili nyonso tout lobi totala mwa kombo nango il faut to bakisa lisusu to ça la bino lisusu na sala suba pano lisusu oyo ezaki ya ebandeli non concession MPBG wana ezali marque Priscilla Bidor Brian, Blessing, na Katia Bewana et puis Jewana c'est Jordi. C'est ça. Yango. Ferme na biso. Voilà maman Nadine yem to kamara a quoi. Ba lobi azala patron na bakoto. Bye bye la meli biso. Biloko yo. Oh personne la liango pardon. Malamu na kufanza la tête 5 jours. Ça le pelagide. Ah t'as 5 jours. Enga jaja. Malamu la liana rapondo mubesu. Bon. Azma que lobini même on va moi muké parce que to battre la charge lobini to refilmer belé. Ouais, nga lo bagara. Kela buke la biso madame to buka mutu. Loba. Nga lo bagara ke. Donc la facilité de rater to kemba ki awa mais yo bena ça va. Félicitations bena bidon. Yeke bien. Merci beaucoup. Courage. Merci. Yo pesko nga la yeko tika opo la ligne. Musala ni no yeko sala. Yo garde, on va prendre table nyonso. Yo za garde hein. Ah c'est bon. Pour ça ça va jeter hein. Merci. Donc yo vraiment foufou e bimate et loko e bimate. Merci. Au final kaka ouais, o da longola. Maman nangaye. Bon no longola ka ba misusu. C'est bon. Zoa. Ouais, oui. Ah ben là. Toi ben na faire maman vidéo yemo yewana. Mais au moins il va prendre mi sounia. Les gars, oh bien benga ko bio moko suka. Ya osakana tellement. Abo moni pondo. Kala mingi te tondo tekela bino. Ba pondu to ndo sali sana ba chasser.
totie pe kombo la biso eke otekama na poto bato bandi ya sika me bapondu oyo bandokele nango poto namoni yango pondu kitoko makasi pondu santé grave eza na vitamine ya osakana te ezolia bien babiso oloni eloko ebimi bose koza mote ya malamu mais ça va namoni pena namoni ndako no tongi wana kitoko ndako ezopesa beauté ya koto veut dire que presque on doit vendre la yango yo attends on fait ça koto attends c'est pas yote hein faut koto pena ça la bien makasi kitoko appartement une chambre deux chambres salon cuisine ah ouais deux chambres salon cuisine oh là kuna oh ya solo salon cuisine oh babia boy bazwa openda kuna biso yango yo des chambres cuisine malala te yango veut dire que to janda namoni yango me namoni pena des chambres salon cuisine malala te toilette d'asilo toilette douche na toilette kitoko wapi c'est que andeza bwe bafufu na bapondu na manyoko na badongo dongo na nyonso tu na kati ya na banana ezali etika mkika tosala ndako ya poulailler awa tozana mwa bataba quelque taba bande toyebo tobomi taba tolie bo bangulu pe tokotia félicitations pena mère merci et kenda bantu ka bidor toujours likolo merci babi nzamba pambola ka bato baluka ke ah mais oui babi qui cherche trouve l'homme il faut zamter à malamu c'est que doit s'aimer te balinga nde ba ingrate sous ingra maman mona pas cité et photo babi non te ingratitude les ama mais balo bata poto basala ka te mais yo de nyozo sala boy baba bata poto za paso muna zo sala boy douleur mais ngana ina mono zo sala. Bon, ça dépend de toi. Potango, c'est que muta potango, banda da ki na eba ki idéologie te. Mais ngas ko batu ba yebinga sans ya ko essayer inventer te muto so to yebi bijou na caché ou. Te na moni pena mbongo neza ya ko luka. Te poto ku to yebi sa ni ma. Trajet oyo ko tsi biso ya biso poto ko mame. Poto ni yebi sa ba kambazmaki, bijou so zekina ba kin, Donc des fois te. Bien. Félicitations pena. Et puis là moment mo bona kemba ki parce que nazaki na muto osala musala malamu te na kin. Avec maman Nadine, je namoni ki makambo yake na bien. Ya solo pena. Sina mona pena tsaka femme forte, tu as femme forte ça. La forte pena ko sakate. Namoni yango. Ah c'est ça. Félicitations. Merci. Et kenda ka boy. Merci beaucoup. To ba do la kiti na biso. Sauf que ba jina mimi za iko moto. Moi de ferme. La kiti za. Viens non. Maman. Moi de ferme. Voilà te. Bango baby makaka na bilanga. Ce qui est baby à part salaire na yo bana ko bénéficier na loba na nyonso kwa za la bien. Ngakutu. Abo kenege sasa kumotonga tonga ngai. Ngakutu eza ferme. Oza na kati ya ferme. Oza kolia toza komela siko na kati ya ferme. Donc, balobi moto koliaka la moto na ye bon cherche trouve dans la case à ferme na biso ferme bidor quoi dans la case à ferme toyaki kolala awa donc toza kolia mpona awa balalaka vent osimbeli baye kopesa biso na ferme cadeau mama oyo biso bien oyo biso libi tam te opesa so cadeau yeyo tombole shedia tombola na shimiri kyango yo shimiri kina obuma ondeni simbreke obumi ondeni papa na armet barku so mole l'autre lia on se la mbi pour la télé yeyo yango yo babomie na mundu simbreke to bomie na mundu ki ba ba bebisa so bilanga bango bango yeyo okay Obo bomi kana tongo na butu na chasse kasi. Te sai bino ke no to lega chasse a butu. Siko sibika bakausa ngo pete bakausa ngo bakausa pe muta ngo memi ngo pe. C'est muto lingi simbiri ko sali commande.
osali commande les babomelio bakauselio mama bijwa memi. C'est ça. En tout cas na sepeli makasa pe baolamba madesu poto azima kwa sali lipola mwamba. Mwamba pesko ya poto lisusu. Ah pena musale bali makambo. En tout cas na sepeli makasa. Merci. Siko boyo kana ndina nani po biso toyebi makambo. Tokota biloko tutolia kapenza. Aussi la colia oyo. On va bisunité pour ce qu'on colia. Alia bisunité poani. Alia misuka mbisi. Mbisi ya mai. Mbisi yango pe. Soso alia raté. Alia soso te alia ka domi sunu tout. Na soso pe alia raté. Azui di kanisiana wa. Koka moya. Yeso ayina liloba bien. Amela raté jité. Ah. Et bon amelani. Kamai. 20 mille raté. Nga masangata. Ila ka mai na te. Ah. Ato sali fantano ya mai soki ya koka na soki jina mo modeli pesi wa bela. Ameka banda komela mais ça fait atika e koko bete ba 5 à 6 ans. Les bosso bandole ba misunité batikali na soso après ayiko batina soso te. Ali akaba legi. Makayabo aliaka. Makayabo eza poisson bela salela ka linga yango penza tina occasion soka yepa nga monya ngo koki kolia. Ni moko osala ngo azwa ba ibe azuku tudio na ba. Na fait na somi carton ngolo parce que na ebike ali atala morceau ka moko. Ali azam to ba salade ba légumes. Bon bien. Bon bien. Siko posi la rolia oyo. Mais ce qu'il y a pas dans la belle abanère parce que kolamba ni. Ozo lokelo ni olamba mona sepela na. Madesu aliaka. Ah na madesu pamba oliaka. Ti soki otembisa uka bazo tchatcha ngo pembeni bazo longola ngo. Madesu aliaka na. Olia na madesu. Olia na pe pondu na sans problème. Attends lo so pamba. Bonjour la famille, Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso o eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi benga ye osa la réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wana tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango ezala ngo lit à 2 personnes. Ils ont vraiment mounene makasi te mais ils ont vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Ils ont la climatiseur, chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à brosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon. Cuisine, toujours que les skokuluka. Cuisine nango, vraiment, eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya Mama Bijou ya bato mupesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, Mama Bijou alobi bokozala jamais de si totala sko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana po na bino.